Et ça l'a bien parce que le jour où il y a Essengo ya Ken Piana, en tout cas félicitations na Ken Piana bisona nous tokolo batokoki yango te comme toko sala ngome ezata na bisote tana e kokisami pona lelo asala ngwa bala en tout cas eze Essengo Ken Piana za soldat makasi ya mboka na biso République démocratique du Congo surtout na niveau internet Ken Piana ebani makasi na doza la macho chochote parce que moni lelo et ça il faut pas comprendre obi que ba te belé ba minimiser rappel Ken Piana trop moni par rapport à état d'esprit parce que zo mona biso toi ba collaborateur Ken Piana linga te to ba benga biso to za bana misana na ye par rapport il y a avantage par rapport à marambo belé so moni to kutani boye et là le mo ba to ba otala biso moni Ken Piana lelo na mama patience makize menenge ndeko na vadi à lobby Ken Piana père de 4 enfants. Moi je pense que c'est le moment favorable pour la Ken Piana. Lelo, tout un mariage coutumier. Oyo a honoré quand même d'abord famille. Il y a moi aussi na famille nae. Le deux familles basangani pour que ba bénéficier na grâce ou bien ngolu o nzamba sali ke ndeko na biso Ken Piana. Apoussa na lisusu pembeni ya maman na biso officiellement et officieusement pour qu'il y ait sa bango qui a sengi loboko et pas ya maman na biso. Chaque mutu azana tanaye o nzamba permettre ya bala. Et là c'était que biso ba toto bali to leki bato ba bali na nuté to leki bango na valeur. Donc eza problème ya te nzambe. Nzamba classa chaque mutu na makambo na mon to yaka. Nzamba ebike bato msusu bato nati ba beda show. Biso to mikolo na bango musika oyebi ka beda show na mukolo ne musika. Oza mukola beda show. To pembe wana eza na mwana ba 20 ans ba 19 obende. To yaka na mokili nzamba classa chaque eloko na via moto na ndenge na ye. Ba biso to landa ba beda show to beta bango matolo mais baza miko ba petit na biso ya musika. Donc là c'était que ba mikolo oyo ba bali nanu te liboso nanga nga leki peut-être bango L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
eloko moko te koki kokabolanga na yo letiseki ntio nakenda epula bingo tomesanaka na bomino makasi Nico Fernando Tikelinga Tango na s'explique te Abanoko yokanga Watanabe Jésus sincère Chama suna Nanuna linga moyete Monini konyokolo Mwana moninga tina koyo Nali nefse amara linda Wakina silva Tesore simbi Wakina silva masamba Kashito di lolo Yanika kitima natikala kutaka na kolela bango bazoseka anga osimatelo montana mokenzi natikala kutaka na kolela kokomanima kipanga ite mimie mabilama nakoma kutwata na kolela papi mansomba adele ntiala ya kelera mulopwe nakosambile Samson d'Afrique Akasiva. Kizembe, bonjour, bonsoir à toi, Mike Lokamba, le patron d'Africain. Oui, bonsoir, bonjour. Peggy Titan, les Parallélos France 24. Voilà, bonsoir, bonjour. Et on a profité de faire ça, bonsoir, on a battu tout le biso, voilà. En tout cas, merci. Ouais, Mike Lokamba, je pense que Oyebi pourquoi Oza Awa, Toye pour la célébration, il y a mariage coutumier, il y a frère Nabiso, Ken Piana Makizembe, Oazali, patron à Fimuna Fimbu. Je ne sais pas, quelles sont vos impressions? Plaisir ni Ozanango, le Lomoni Maki Oye, Omoni Ndeko Nayo, Yewanazamo Panzi Nayo, Oyo vraiment Tiope na place mon VIP PB Naye par rapport à la considération. Tu peux dire quoi pour la manifestation Oya mariage coutumier à frère Nabino, Ken Piana Makizembe? Moi je pense que d'abord on a le bas. Les journée inoubliable pour laquelle piano et puis pour Nabiso mon frère Naé na événement au moni ba moment temps fort il y a ma manifestation et ça ba moment ba mariage parce que mariage ils ont radé fois 3 fois et surtout que ceux qui vraiment besoin considérer couple Nabino. Moi je pense que c'est le moment favorable pour la Ken Piana. Lelo, tout ça un mariage coutumier. Oyo a honoré quand même d'abord famille. Et à moi si na famille nae, le deux familles basangani pour que ba bénéficier na grâce ou bien ngolu o nzamba sali ke ndeko na biso Ken Piana a poussa na lisusu pembeni ya maman na biso officiellement et officieusement pour qu'il sa bango ke a sengi loboko et pas à maman Nabiso. Alors tout simplement je dirais à Ken Piana courage et bonne chance Nanzela Aponi Libala Eza Eloko Esengo Libala Eza Moma Moko Oyo Esala ke bénédiction Eya. Moi je pense que pour les moments ils ont que harmonie conjugale ndeba mesana nango parce que ça les lotés ba mesana maman ba botape bana au moni na maman libala ba attaque zalaka donc mon pépé ya ma bépé et yaka bazala toujours na molende balanda matoyi epa ya batute
nayebi que Ken Piana c'est un homme très sérieux hormis internet mais sur lango na vie privée asa responsable Ken aujourd'hui so ba mona ralimisanga ba mona façon ya Ken Piana ndinga sala makambo mais bato musu bazondi mateke lelo yende mutu asangisi biso mona tanga boye dans un moment nanga liboma ezwanga na moment musala atanga pene na boye bamona nga mwambanga na kati ya télévision liboma ezwanga mais soyez na vie nanga privée na vie normale au moment que non je parle pas, je suis quelqu'un timide également aussi avec Ken Piana donc aujourd'hui il s'est décidé il y a l'engagement na maman na biso moi je pense que tout souhaiter bango ba kende liboso ba bonne chance na couple Makizembe Nzambe yatia loboko kati na bango donc voilà. Merci beaucoup Mike Lokamba, Martin Engi, vitesse à fusée. Un mot pour Ken Piana parce que tout s'est levé. Il faut que bango pas solo en abisso face parce que yo ebika Ken Piana d'habiter parler. Je sais pas tu peux dire quoi devant ma fidèle internaute Ouais, bonsoir. Je crois Batebele Baota la biso partout. Gloire, ça va? Batebele Baota la biso partout dans le monde. Tous ensemble Peggy Titan, Mike Lokamba. Nali Gloire à Panzabi, soit Mike, soit Peggy Titan. Et ça l'a bien parce que le jour il y a Essengo ya Ken Piana, en tout cas félicitations. Na Ken Piana biso nanu tokolo batokoki yango te. Comme toko sala ngome ezata na biso te. Tana e kokisami pona lelo asala ngwa bala en tout cas eze Essengo. Ken Piana za soldat makasi ya mboka na biso République démocratique du Congo. Surtout na niveau internet Ken Piana e ban makasi. Lelo so abali mwasi na ye. Andimi apesa e valeur, apesa famille mwasi na e valeur. Eza pesa ngo pana biso poto zo pe maele wana, ko biso pe mbala sima mikolo koya to sala yango. Donc bato belé ba la biso partout dans le monde. Eza facilité pour mon Mike Lokamba fanda awana kit. Eza facilité ba mona Peggy Titan, eza facilité ba mona bande kona biso bazé belé awa. Eza facilité ba mona Martin Engi, elenga Congo TV une équipe mombato ya pona Ken Piana. En tout cas, ngana minga rolobate. Bato balandaka biso, ba mona biso, ba journaliste ba chroniqueur. Ba e barake mituna biso et salaka. Toza ba responsable Ken Piana aza mutu munene na mboka na biso République démocratique du Congo. Oya ebani partout dans le monde. Lelo asali marama minene pona biso. En tout cas, minga rolobezate toza na mariage ya Ken Piana ensemble na ba journaliste belé, baza na ba prêtre belé. En tout cas, félicitations na Ken Piana elenga Congo TV to participer. On appelle ça feeling, on appelle ça sous lengi. Bah tu vas retenir le 18. Oui, aux à la civile. Non, le 18 je crois. Le 18 non. Le 18. Mambessé le 18 non. Le 18 Mamouté aussi là. Mariage religieux na religieux na civil voilà civil religieux et ça les 18 place au wapi biso corporation presse mobimba ils à la télévision ils à la internet déjà tous qu'on s'organiser mon surprise baloba ngote et puis jour wana nazo invité pena batutu. On a invité ceux qui ont fait sa peine à toute invitation parce que mon tuteur en a fait jour à $1000. Donc cabelé $1000. Merci. Gloire à Katate, je crois gloire à Katate, tout n'a télé maman. Zéro téléma, nous avons touché au petit. Oh Azali grand frère il y a Ken Piana, Makizembe, grand père a touché au petit, bana Londres, bana il y a Genève, bana partout dans le monde, ba Otalayo. D'abord, bonsoir, un mot pour le mariage coutumier à Ken Piana. Bonsoir, Peggy Titan, Yoyebi, international. Donc, ça n'a rien à dire. Au moins, ça n'a chicha Mabouana à Paris, au Alobarango, Yena Guilain Timbi, même taille que Cristiano Ronaldo. Tout ce pays, Makasi, Nandenge Ken Piana, félicitations. Aux affaires de Chirompeti, félicitations belé, yoyebi, rien à dire. Commentaire exacté. À comprendre.
yo oyebi nana minga olobaku te naza émotionné Angel Moussaïl azolanda yo Koko Arafat azolanda yo bato ebele baolanda yo ouais napesi bango bambote awa tokos match eza bien toujours Maele coach azali ayebi masolo ndenge elaka Valdi Tambwe ayebi maman moke avec Toshiro batala yo quoi parce que Valdi Tambwe donc n'est pas Valdi Tambwe grand pata Toshiro Petit donc ne wana parce que modérateur merci ouais petit nanga ken ça va tokos rien à dire commentaire c'est belé c'est rien à dire oyo et ben banyoka Toshiro Petit balobi bandel ne tombera jamais makambo tomoni awa babiloko ebimaka te bimika na fête makambo yo bana poto bayebi wana otala yo ouais te bayebi c'est rien à dire restaurant sans kusu etala yo ngana mona kini mais na frapper kana ninga Ronaldo yanga pa otala yo ouais petit na ngai Guillaume Okito, le super tonton de Suisse-Irlande. Na Kylian Zimbi, même tel que Cristiano Ronaldo. Coco Bangala. Petit Nabino Ken Piana. Satellite. Nabengage satellite. Donc, yé à Likolo. À Mona. Satellite Ken Piana. Asanga plaisir Yagitoko. Voilà. Elengi à Congo. Elengi à Congo TV. Nous avons Mike Lokamba va payer. Parce que moni lelo, et ça il faut pas comprendre. Au but que batebele ba minimiser rappel Ken Piana trop. Au moni par rapport à l'état d'esprit, parce que zo mona biso toi ba collaborateur, Ken Piana lingate to ba benga biso to za bana misana na ye. Par rapport il y a avantage par rapport à marambo ebele so moni to kutani boye. Et là le romo ba ba otala biso. Au moni Ken Piana lelo na mama patience makize menenge ndeko na vadi à lobby. Ken Piana da père de 4 enfants. En plus responsable bana bakendaka classe car na boulot ya YouTube omoni batu musu ba boulot batu nyoso ba ya na YouTube baza ba désespéré te ba désespéré te Ken Piana o bomoni auta pa Zakari baba baso courage na ye lelo ya ngomte commissaire place o azali lelo ana fimbu na fimbu tango zo mona biso ba Valdi Tambwe ba pegi titan le parallèle ba whisky ushia donc ça veut dire que Ken Piana za mutu photo boire ba flair avant d'abord ma mariage. Donc c'est un responsable pour moi. Voilà Peggy Titan, Tozu, Tolobé Belé, Bamaï qui batte Belé, Baza Telme Belé. Nalingi Ken Piana lo batelo romoko po esepelisa ba Igeli Banza Papa Gucci ba Junior Lange Vali to banana Ken tozonga na yo po yo oza modérateur to banana yo voilà Gloire que c'est France Nini France 24 olongwe fimbu na fimbo bendengeni ezomoni ba donner na nango mikolo yo ona ke nango 2022 tunangani naganga ki totonga ki yonga na Valdi na funda ye totonga ki ngana ye na conférence à Inosbi ololo ba chaîne na yo zo fimbu na fimbu yo zo ba France 24 et ça là qui parallèlo et ça là qui biso pasi France 24 kombo ba pesa ngai pa ba warion kombo na France 24 ko sala bien na ba total elo Ken Piana ti papa monsieur général tampo Ken azo téléphone te bengi te Valdi na bengi na 58 numéro na yo pa Ken pour yo gérer makambo to na sécurité ya rosaranate et bomoni na kato boye ba côté belé pour yo chamwa comme vraiment quoi donc ba konzi bazana quand mon cas c'est papa en général amour il un peu respect papa mais bah tu as comprendre tes mariage nini il faut ça et ça normalement question fallait peine nécessité la mine oui quand il peut gagner ça déjà côté kabilo ronyo so basengaka siko ba ça la interaction na famille ya maman nde bazwaki faut baluka mukolo ba yamba bino yango nde basali lelo donc semaine auto kotande to kutana na makambo ya cérémonie religieuse na cérémonie civile donc mariage civil les alabons na commune na mairie na mariage religieux et aux alabongo na chez les affranchis papa napso Emmanuel Dodi. Voilà, merci vraiment. Donc, merci à Junior Lange, le jeune patron, Karisha Sadik, la finlandaise Ken Piana Bali, merci P.
DJ Tobis, Romel Mosengo, Mobutu, tous ensemble, voilà. Aux hommes modérés, mais il y a qui est aux hommes na film, tous ensemble micro. Et ça l'a bien pour moi, si Kitoko, il y a République démocratique du Congo, première dame à Zawana. Pour la Robanda, il y a une question, pour nous faire priorité parce que il y a bibiso de la chaîne mère, na rotika autour na motuna na Ken Piana Magizembe, ngai na roya na simana. Ken Piana. Mituna otunara batu bisopele otuna yo batu bazwara musana biso za musala ba bolole musala ya bazoba musala ya bazoba lelo Ken Piano ba ebie partout dans le monde abali opesi valeur na famille ya mwasi na yo musala batu bazwara biso mais lelo ba moni yo couple moko ya rolobezate message no kopesa na bato ba Hollanda yo Ken Piana lelo abali. Ouais, merci Martin Engelenga Congo, Tracy Mbelenga Pro, Glody de Asuka. Babala nanga baloba ba caméraman moko boye, monteur moko boye. Abali mwasi et ça là bato étrange. Monique Obala. Chaque mutu azana tana ye o nzamba permettre ya bala. Et là qui c'était que biso bato to bali to leki bato babali na nuté. To leki bango na valeur. Donc eza problème ya te nzambe. Nzamba klasa chaque mutu na makambo na moni to yaka nzamba yebi ke batu msusu batu nati ba beda show biso to mikolo na bango musika oyebi ke beda show na mukolo ne musika oza mukola beda show to pembe wana eza na mwana ba 20 ans ba 19 au bende to yaka na mokili nzamba klasa chaque loko na via mutu na ndenge na ye babiso tolanda babeda chu tobeta bango matolo mais baza miko ba petit na biso ya musika donc là c'était que ba mikolo oyo babali nanu te liboso nanga nga l'équipe peut-être bango amen ezana ba vie mususu sona na bando tangelo ba artiste o balata alliance te tangelanga bango nyoso bimisa nyoso michopo siko bino bwana viens nga wera nano alati alliance te mais na lekene na eloko moko te na vie voilà viens nga Koffi Olomide nano alati te na leki siko na eloko te akosala o na osala bwa akosala ngo famille vraiment viens nga Jibe Mpiana peut-être alati nano alliance te mais aleki nga na nyonso ya vie ah alati pe eloko na ote wana nani asi ye moto tangiti nani alati nanu te me aleki nga na nyonso mais laksi ke tane ya kobala nanu ekoki te ozwi mutu nati abeda shu alati nanu alliance te mais abeda shu ana mbongo koleka nga azwi mpe mbongo na age oyo nga nazwaka mbongo te parce que baage oyo babeda shu bazwa bambongo epesaka biso kanda ke biso tobotamai na bafamille pauvre bwendeni donc totika chaque mutu asala makambo na ye soki obali oyo mpe azwi nano sentiment obala te tokritika bato te mais oyo tosala eza koencourage bato babala mpe kaka eza na ndenge ya bien Peggy Titan maloba pana nga na kotuna motuna moko na olingama mama Patience ata la caméra parce que motuna oyo mère de mère pas à Ken Piana motuna ke pas mama mama yo ata la caméra parce que la motuna mo Ken Piana est-ce que okoki na minute oyo okoki kosenga mama Patience pardon parce que atoma victime ya ba insulte ya makambo ebele bafinga même ye makambo na yo o ye moko ami yebi ke makambo mobali nanga menga nazala victime na fingama bafinga même bana nao na olingo sala signe moko ya reconnaissance na misu batu bazomona o bayebi Patience batu bayoka batu ebele bafinga mwasi na yo oyo aza ni chroniqueuse ni chroniqueur na kolinga yo o aza innocente ne mama lobi o senga e pardon lelo ndenge honoré Peggy Titan merci beaucoup merci bocha miko tina osenga pardon ezati na makambo tuni parce que mama Amazon afingama koleka mama nana ketchup ikutu mwasi afali pour pasala mutelo côté nini te afingama koleka mama si deji mampata afingama koleka mama na biso Amida Shati afingama koleka mama na biso Olive Lembe afingama koleka mama Denise
Maman Denise Finga minante. Fati ou bien ezala maman Denise nani? Nyakero. Afinga matoko lekae. Donc eza monde ba star. Okoti na monde ba star, faut aussi porter kaka ba bloko ane yaka. Soki ezalaki ye mwasi ya liboso peut-être ba critiquer bazo finga. Ngeza la mwande muso. Webi combien de bato bafinga mwasi ya vie na so zoro mabiala. Mobali na yo ataka ba image ya ba prono chaque jour na ba profil. Ya ba stati. Afinga ma collègue makasi do na loba. Soki pe afinga ma makasi ezapo nga naza kombo. Moi ça ko afinga mate. Mais oui. Moi ça chaka ko. Moi ça afinga mate. Moi si ya ba ebieto bendenge. C'est là te. Moi ça ya Fabriga za finga mate. Da pas finga moi si no yo fait comme makambo. Vous comprenez? Moi si ya lita bemba finga marate. Yo kasko nombo ya baso ba finga ma na ba star. Moi ça fallait finga ma grave. Moi ça wera finga ma grave. Maman li a finga ma grave. Tout le monde dit que tu vas bimisi ba titre ya ba divorce ya le côté ya maman li. Pour mobile ne ko fait le mide a muta valeur. Rebo moi si ya inosbi. A finga ma grave. Pour mobile ne inosbi azana succès. Vous comprenez? Donc, ngana loba se ba finga mwasi na yo seke wa makambo. To mona pe mwasi abel kinto na finga magrave maman na so Nathalie Kalonji. Nathalie Kalonji. Donc makambo zebele. OK. Ken pena okomi muta inosbi okomo tanga ba kombo inosbi pamba. Ya lobaki ataku inosbi otuna ke question lobaki atare boti. Moi nana pa roza yote. Mais le loto moni obali maman na biso molonga ni na yo. Mais vous avez un combo inos binarebo. Ezanine. Na ba musicien nyoso ya Congo, musicien liboso o ngana ko linga ko leka falia ko zalate. Inos bi azale ki na biso asala pe musique ya bien. Nga fali pour pas Dicap la merveille. Aza artiste et musicien oyo soki na bano pe sa bato ba tianga coup de pouce na mate na sala makambo na sala. Fali pour pas ko zala peut-être mutal liboso na pe sambote. Na ba musicien na ba journaliste venanga honorable Zakari Baba sokoza la mutal boso na mission na na fali pop. Donc ibo tika ko mélange ka inosi bina fali na ba age nanu fali aza yane ya musika nanu. Ma ko si sa age moko na inosi bi. Donc inosi bi aza pe artiste na biso oyo amati likolo ya bayaya wakuta na musique. Mais yaya oh inosi bia zoluka amatela eme azokoka eteti lelo za fali popa. Amati likolo héritier, amati likolo affaire, amati likolo fabrigas, amati likolo bayaya nyoso kuta na musique. Amateli baona mukongwa azoka na bamboko bayoka na te. Mais lelo ndimi inosbi mais mission nyoso lo bara malamu te lo bara bien te pona inosbi po e conférence obendenge ni po yaki. Mais non si bien na to botami na est non nga botami na Kalemi ya botami na Goma to Ken piana hôtelier na hôtelier te na ndeni aza vilete aza pe boga akatele ko lingala te na boti mwana na za yote ende ko na akati pe lingala te mwana nga Ange aza pe valita me bengela nga Ange aza mwana ino sibite Adriana aza mwana ino sibite Blessing aza mwana ino sibite bebe na nga Sule aza mwana ino sibite nde alobika clair ke mwana nga pe na bota za mwana te ezisa de lote yana ti père na solo bateke Mike Lokamba za mwana vous comprenez donc alobi na clair alobi clair a cosité mais yo critique ki olobi bandako ya tongi wana basangisela ki bambongo leo to tuno motuna est-ce que bandako inosbi atonga ki na ba mission basangisela ki bambongo ba côté la paix inosbi de place ali ba action ngana na kego mater Ken piana alobe changer oh Denis le sina lobaki bandako wana eza mabe ekota ba mpese ekota ba ngungi banyama ba kota na mabaya nga lobaki eloko wana te Denis le abeti chuki na yo lingo bambelanga makamba Denis le mais non tuna Denis le biloko wana mais pesa ka mbote na bato ba Holanda taka lelo jour na yo bambote belé na ba abonné na biso surtout ya Fimbo na Fimbo na ba ndeko na biso ya ba chaîne nyonso oyo ezali awa na pesi bino merci donc nzamba pambola biso esengono lelo eza ndenge eleki makasi ozomona teke na kokata koloba te eleki makasi
confirmé mobali no Ken Piana. Na confirmé depuis kala. Soki bato baboyaka ye, ngai pa na nga na ndimaka ye. Aza mobali na nga. Merci Ken Piana. Donc lelo ambiance. Donc Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à fusée, tous ensemble vraiment. Donc balobi to confirmer lelo vraiment. Bomoni, moi ça Ken Piana, ça kitoko. Bomoni image nezobima na caméra. En tout cas, merci vraiment na gloire de que c'est oiseaux abisso image na Christian Manza toza ensemble ba journaliste baza tellement belé ba prêtre ndé na ndenge ba konzende na ndenge o ba mariage ya Ken Piana ndé toza poto couvrir événement. Merci vraiment na Gali Katang oiseau talabiso Ozemu kuna petit frère propre na niveau ya Canada. Merci pe na Pati Chekola na niveau ya États-Unis oiseau landabiso. Merci na Freddy Ndongala, Irlandais, donc Babi Flat César Moko, les Irlandais, na Kitambo Velodrome, na Rechanik, merci P, na l'habilleur de luxe, Dadi Lukombo, boutique d'habillement et Frata Mode, na Katalion Oyo, Azota Labiso, Bozala vraiment branché na Elenga Congo TV, merci P, na Candide Longindo Oyo, Azota Labiso toujours, Igolibanza Papa Gucci, toza vraiment ensemble, Bagino Langue, na Pesibino, Bambo te place Bozali. Merci, Martin Engi, double vitesse à fusée. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.